Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. C'est comme Maréchal, bazala na origine Maréchal. Donc, na lingabna ko loblaki Maréchal parce que monde des affaires à simple. Monde des affaires qui dit sanzamba tombola yo. Soza omimati nzamba okitisa o monde des ressort nde balobaka ba mise msubayemba ville lengenya kesile le mata lobo kita. Donc na botama Maréchal parce que je suis enfant ya famille Mobutu, ngana za père spirituel fondateur de musique ya Katangula. À partir à concert à papa Mba tutaki bato accompagner papa Mba bazalaki ti. Ndi sarba recruter ba mise venanga Hipokadima na venanga api na Turquie ege aembe mokonza mboka ni ba trouvanga musicien bosso c'est orchestre masana soit dayaka c'est Mick Chant. Donc Mick Chant qui son nom repose en paix. Je suis né Bandalungwa. Né grandi Bandalungwa na kenda ngola oluka. Donc na kiangola déjà. Yo zaka na tendance ni celui. Baza na tendance à BCBG. Baza mona wenga ensemble mais azai na tendance à BCBG à JB piano. Na préféré c'est l'Ostram, héritier Watanabe, moi Dimi petit Ferrego là. Ba mise bien tanga ba kombo na bango ti. Petit non Ferrego. Ba abunga camarade nanga, aza camarade nanga tenga na bien mona muke era na rumba de jeunes. Ngana bien moi muke bonga na bien mukolo. Wa bi histoire na ye, tango ti staff London orchestre na ye ya liboso, ayela Genève na Kasavubu. Aye rumba de jeunes lubaki to zana ye. Ya mayanzi na makolo. Moi ça c'était bête après les crapauds, ni na lati Alistar. Na ko lunga pe lati Mokasi, lati Gondo. Ya mo pe lati bona lati dishkwara des ans. Ya no ngoka nde moi ça zali. Après ko beta Kabila libanga na kota prison. Ko beta ki Kabila libanga. Kabila ka ya ndenge ye pa na famille Kabila. Il peut pas faire comme Kabila to il moko Kabila wa mais Kabila na no président de la République alors bi président histoire vrai oyo et salami eza monté théorie na beti na ngo boloko bingam na lungole na pouvoir na sala kiango mutatinda ngate parce que après événement na ba président ba yaki na 30 place ba tchenga na nini wana ngaza pele na servir peuple. Ma papa n'a pas Mobutu azara riche. N'a besoin d'azala riche na koti prison pendant 3 et 6 mois. Na kima na événement ya koko na biso mwana sema. Vinanga na benga e deuxième Simon Kimbangu parce que toi africain ba congolais bana domoko eza biloba loba. Bana foras. Congolais soit na $1000 à déformango. Et bien le patron bana l'arti. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ouais, mbote mingi bandeko basipe mibali. Oyo bozui libakuya kutala lisusu ye chante mon akili santa de nuances ange noir cheval noir chic men na numéro na biso ya lelo en tout cas na pesi bino mbote na komisi pe nzambe mokeli likolo na se oyo abateli biso to sala bino musala bino pe botala émission oyo na kimia nyonso oyo za toujours couleur d'origine chaîne oyo ya kitoko et proposera bino ba news ya kitoko yango lelo lisusu ngai mwana musala na bino na ye lisusu na news ya lelo ya sika na yambeli bino jeune moko courageux boga jeune moko ayebi makambu vraiment azana moi connaissance na makambu alobaka lelo vraiment tokosola na en court et en large ako expliquer biso o ye azali d'abord nani aza jeune moko congolais na lobby azana histoire moko obete la biso ngana bino to découvrir ensemble na pesimbote na 12 étoiles ingénieur Mabata à partir de la France pourquoi pas acclamons local les juniors Banza ainsi que toute ma famille hein bandeko nyonso bazana Djoubek Brazzaville Luanda na biki lisolo et kota biso Yannick Nujak pile Francis à partir à Luanda toza siko no yembela bino Mobutu Maréchal nabi ke bosepe déjà tambo ki kombo oyo invité nanga o nazo yamba ndeko mbote
Mbote. Ouais, où est couleur d'origine, couleur où mokili mobimba ezolanda. Ozo pesa penza ba information ndenge sengeli, so okoko pesa no mbote na mokili mobimba na couleur d'origine. Oui, na pesi ba tout mbote vraiment ba masatu ya Paris Bruxelles, Guillaume Mokonza à Grenoble. Na pesi ya Willy Mosheni mbote, pourquoi pas Mama Sando Koti, ya Abdul Vondo, Hervé Mokoso, ya Daniel Pelepele Bandal. Oui, donc ba tout balinganga na Maria Mebonza pe na mona ke lobby na Kandi Aladji. Ouais, où ils allaient exposition des arts, donc émission où il est vraiment en couleur d'origine, artiste exposer art na bango. Tu y mis autant que grand parleur, tu dis que le belabiso éloquence par rapport à la connaissance au yozanango. Alors c'est présenté nan Maréchal. Pourquoi Maréchal? Et au commis Maréchal? Te ba komba Maréchal te. Bazala na origine Maréchal donc na lingabna ko lobla ki Maréchal te parce que monde des affaires à simple. Monde des affaires kitisa nzamba tombola yo soza omimati nzamba kitisa o monde des ressort nde balobaka ba misem su bayemba vilo lenge nyekesi le mata lobo kita donc na botama Maréchal parce que je suis enfant ya famille Mobutu mais na Kindangola na bandi vie musicale na Kinshasa na kyosa la carrière na Angola pepe singe salinga mambe belé donc na fondateur ya musique diaspora na Angola. Bato ba histoire na balwanda bazali ba ebele ba Thierry Bolongo ba misi na biso ba kufa ba mix chance ba kufa ba kenda isa mamalelo te ebele. Je comprends bien Maréchal chanteur leader na kati ya Angola. Non, Maréchal ka pas na musique famille nanga de nature comme ça comme un être mais c'est les familles Mobutu. Ba maman bazali ba kokobar nanga bazali o ba yemba kala ngalula mama nanga lula Clémentine sou même so moi suki nanga za la moi genre malgré moi na mo chon super blaquette au cola 41 d'âge donc ya ba âge à blague sous responsabilité belé to boulé bana nde ya pelepe la boulara. Les fantômes na kati États-Unis ya blague té donc niveau à Luanda ça ni nous salaki au batwa monaki bon na niveau à Luanda travailler trop na management et puis na travailler musique na aider ba musicien belé ya minene la musicien su inutile na tanga ba kombo na bango pour na fula bango mais na préférer na tanga kombo héritier donc au bandai ko collaborer na ba musicien à Luanda ba o bazaka na Kinshasa ba ya kuna ba vivra kuna donc c'est non on a expliqué bien diaspora to bien en diaspora ndi ba politicien pour to bazala kana yakini ni pe musique ya poto na Angola donc ngana za père spirituel fondateur ya musique ya Angola mo tango bandaki yango ezaki ndenge nini musicien ya fungola ki pe na nini ba bon tant to bandaki yango misa zalaiti misa zaiti zaki ke ba événement normalement fouya ils ont papa à l'époque habite à concert na nganda Monique à partir à concert à papa mba tutaki bato accompagner papa mba bazalaki ti ndi ça ba recruter ba musicien venanga Hipokadima na venanga api na Turquie ege aembe mokonza mboka ndi ba trouvanga ba monaki ba jeune tozaka à l'époque wana auto kutara ba ko Jacques Mukadi nakutaka ba lima kombo nakutaka ba jis baye ba mona ke ngane na zaka na sa musique le kwa ngana za na sa musique a petit ala boule papa mbo ya betandule à partir ndula papa mba 2004 hein na concert ya Wira pesenga moi kay mo isama ye créer sa futura concert ya Wira na ya 2004 à partir wana nde tozaki ba initiative wana mais kina ba orchestre be banda Michel Bosso c'est l'orchestre moi ça soit Dayaka c'est Mick Chant donc Mick Chant qui son nom repose en paix et puis que bana bandal ngoto baby Mick Chant donc to lo bela goûter te Mick Chant abeta na BCB biso to zalara déjà awa na ba BCB déjà à l'époque to zabana papa chéri moto pamba binadama na ba Mick Chant na ba Armangolo na ba Bijana ba petina nga ba dai ba cellulaire be mise belé donc so na oyeba bien yubi ba vivre événement ya fara ya JB na oui je suis né Bandalungwa grandi Bandalungwa na kenda ngola ko leka donc na kiangola déjà yo zaka na tendance ni c'est baza na tendance à BCBG naza mona wenga ensemble mais azai na tendance à BCBG ya JB piano mais oui ra vena nga ya kati de so aleki na nzela ba be nga dan son
biso kola kada bongo na ba masedi lo ba ba sisi na to tanga ba komba ba mission tout malwa tout ba complexe na bango bandala eza histoire yo te nga préfère na tanga ko mama c'est nga c'est le scrum non que pour les militaires mais si pe mote place à ba mission belo ba benga so banani nga tanga ba kombo na bango te nga préfère c'est le scrum héritier Watanabe moi dimi petit Ferregola ba mise bina tanga ba kombo na bango ti petit na Ferregola ba abunga camarade nanga aza camarade nanga te nga na bien mona muke era na rumba de jeunes nga na bien moi muke bonga na bien mukolo Benjo solo là pour moni maka mususu to ya marabati mususu batu ba otala biso ba bien yango moto ana posa pèse to ndenge nini tangu yo bengi petit ba o ba yebi grandeur na ye baba nyo comparer kuna makamo bo yo ko tiango kate bon oyebi histoire de Liatel grand frère na ye ya famille oyebi histoire na ye tango ti staff London orchestre na ye ya liboso aye la Genève na Kasavubu aye rumba de jeunes lubaki to zana ye ya mayanzi na makolo donc na niveau Luanda pe oedaki pe na management ndenge olubika au travail na bise mususu mes premiers contrats na ye Jacob nanga pa maman ambassadeur so zalengra epasi parce que akosa ke pa linga fi mobe mona tanga kombo na ete pona fula fi wana so fula na futangi komba fi ana awa e fula fi ana ko fula no epete fi ana dane sagas malgré e bile ba ke poto ba droguer ba fazer ata balingani bon moi ça nani moi ça c'était bête après les crapauds ndi na lati alistar na ko lunga pe lati mokasi lati gondo et mo pe lati bona lati dishkwara des ya no ngoka nde moi ça zali na comprendre bien mouvement ya musique na kati ya Luanda eza binonde maréchal binonde bosimbi yango donc nga na Luanda na s'imposer na beti disque na Luanda te na kota studio na coopéraki na héritier Voama na yembele héritier Voama nzembe simbaki te erne na zoni après ko beta Kabila libanga na kota prison beta ki Kabila libanga Kabila ka ya ndenge yepa na famille Kabila yepe ba pesa kombo Kabila to ye moko Kabila wa mais Kabila na no président de la République nga na mona moko bon pour le moment Robert nga azalaka ex-président oui bon donc autorité morale ya FCC ex-président les présidents honoraires FCC ya FCC oui ya bon beaucoup tu n'as vu que makamado yakini awa biso to yebi to makambo ba parti politique tala soit marketing na bango sela bango te to sela bango marketing te yo moko lobi oza obambaka Kabila libanga yango na lobi ke libanga lobi pesa histoire vrai oyo esalami eza monté théorie te na beti nango boloko bingam na lungole na pouvoir. Ouais mes chers internautes, tolukaka makambo tokomona yango. Comprenez que naza avec Maréchal Mobutu, en tout cas azoloba o eza connaissance na ye c'est là nangage keni 12 étoiles na pesi mbote 12 étoiles makambango yango jeune oyo alobi abetaki Kabila banga pe ya alobi soki alongola kibokonzi ezali ba propos na ye donc tokoye ba yango et en cours et en large Dieu tout on na pesi mbote je salue mon vieux Daniel Pelepele Mabata diable na ndenge osakana te sans oublier Mamale non parle pas tozali toujours na émission on a rolo ba pona yo Mamale ezaka ki bonne guérison nous autres on a dit que eza malamu te okobika je salue mon boss Crispin Leng à partir des États-Unis Maréchal Mobutu si ezali betelanga na lisolo et comment inde nini yo oyebi que sécurité wana ezaka mulai au comité libanga SVP. Oh bon parfois na Zaire biso bengaka Congo Zaire bato to vanda libanda to bengaka Congo Zaire na Zaire ezaka pasi pour fréquenter un président de la République mais muto vanda dans la diaspora un président de la République est un citoyen normal soit en aéroport soyez et c'est la communauté et qui koyambaye ngapi na za communauté na yaki to poto yambaye ya to yambaye na zaki na bato bazebula na dans na déformé na décompté vision dans la attaquer le mwana meme place wana na bi na salwa mwana meme to yambaye yepe boulne ki to yambaye le président de Biton ba petit wana école français ya Elohim ils en a marre
et soit Hollande pour faire portugais bocado no pour faire portugais aqui no Congo fala française pour faire française ba petit wana école wana bandi bonjour monsieur le président je vous accueille na Zimba mo libanga quand betimba moko yes beti mutu kato beti ye moko balata bandi bala pour ceux qui obima kufi na bi ke oyebi mo pata ndoto mpadi ni zwaki c'est-à-dire awa et tolo baba garda kan tolo en libumu tolo kana libumu on dit ba garda ngo pelongiana elongengo panzana en tout cas mes chers internautes o eza histoire vraie o ba betela biso na pesi mote na mais na sala ngo pona bundela mboka na sala kiango mutatinda ngate parce que après événement na ba président bayaki na 30 place ba tchenga na nini wana Edouard Doyaki ba jouer en avion nga voyager ba avion ba jet privé na voyager ba jet privé donc na nenge pe ngola makamsuna ko ba te ba film so ba ko beta masulo ba na nenga mabe nga so na ba Andrea Kasumba mwana général Andrea Kasumba vina nga za kuna na ngola na ko pese mbuto ya musika na solola na ba ninia mwana vina nga général Miala na solo ya pena ba film soit danger lo ba Silva Lenzo ba mana créola na solo na ba Dalida Lubanda na solo na ba Chicha Black Label ba Lolrat Mutombo na solo na ba Igetsa Longanza ba nani batozota ba sasa monde ba tabu fatu ba na ba Paris net ba Claude Lonzoka net ba Gisèle Moziso pe na kin nepe bango pe bazali Maréchal OK moi musika après ko beta libanga ezuye après bon après ko beta libanga d'abord c'était pour quelle raison pour na tout le changement o lelo tozana changement mais naza désolé changement oye biso to bundeli mboka pour na changement babuto sala fils mukoko bino bo abata IDPS boko telanga côté wana bato babundaki te nde ba sala biso to sala te ya moni na janvier 2023 futur député à Bandalungwa nabiki dana lobby yango ya pelepele on nimelo côté futur député à Bandalungwa bana ngola na zonga yo obeta mokonzi libanga olingo koma mokonzi baba no beto pe mabanga donc ngana préfère beta nga libanga so na servir nga za pele na servir peuple nga papa na nga da mobutu azaka riche nazana besoin na zala riche te nazana besoin za simple tandi ya lati na lati kilote za griffe na pesa kuma griffe nango okokoloba Bing Star bebo excusez na relax sa box na ngate quand même les messieurs mes atomi na short nga boy donc o iza ba sera ba Calvin Klein ba collection sika ya ka simplicité ki boba donc il y a te que sur la tika costume doza danger ti et on iza makala l'autre ina greko mususu sankara kuta wewa nayebi ke mamamozo ba eza virus problème te nayebi ke déjà au mesana rolata bien ozaka déjà bien parce que nanga ina bandeko ba otala biso ba ozia ba après ko bamba libanga na isuka kindenge nini bon après ko bamba libanga na sala ki prison bazoyenga na jet mo privé à président de la République Angola PC ordre na ye mo pif nani azalaki esenga na ye awa na koti prison pendant 3 et 6 mois na kima na événement ya koko na biso mwana sema vina ngana na benga ye deuxième Simon Kimbangu parce que toi africain to boite buyezu ezali buyezu ezami ndele buyezu wana ba yela biso mais nous sommes des Africains Simon Kimbangu ancêtre toujours faut te reconnaître ancêtre na biso ba vuluzi ba mama qui pas vite ancêtre on a ba monde ba pianga pouvoir maman na loba oyo papa nanga mwana sema mtaloba nanga ve nanga Silva firme contre ça donc papa mwana nsema kotaki prison bokomaki okoma osamba na église na non na samba na église c'est papa pe sa prophétie parce que nga na prison na komaki chef na saki na sali na armée na zada soldat na zabu na militaire oui na zaki dans la formation militaire na moni makila mobutu esala partout na saki na sali na PT OPS donc na za directeur ya renseignement ba petit oh asala mukukule c'était mukukule rassure réunion binga ba madens ba mission bino miso mike na mona basala ngo bobenga bo ba grand star mais mona mubala sangana na mubali
babinga ngo soki showbiz non faux c'est faux oh ba mo ko so papa mba sala showbiz faux c'est faux ba mise ba sala ngo baba mise miki ba mise minene ba usa mamwana ti Michael Jackson na dai na tsiko kama mamwana ti mais tu es bien mindile ba sala ngo na tsiko kama Michael Jackson ti ba grand star mes condoléances Kobe Bryant na lela Kobe Bryant makasa dai donc na tsiko kama mamwana ti mais misu ba sala ngo ba mise miki soit disant ba danger mais ba danger te cause la danger donc il y a des natures pour ça non mais yo bana hôtel mais on a niveau ya kati ya prison tant obimi boye ça la ta organisation mo hôtel à propos hôtel mais ngo pe libana bon wana to solo mi comme sous après tant obimi prison aux a déjà libéré pourquoi pas aux ongi Luanda qui otika na Kinshasa ba yo kango te bazongi na prison tenga bizonga déjà Luanda na zonga Luanda mais na ebu po na Luanda bazo voter qui président Sika Jean Laurence ayaki na mibeko na ba salle opération Rajgada opération na Rajgada ça qui contenir document na ngana sara na ngokale ngaki ba papier mona na ite mama nanga Jackie Chabwaza na billet na ngola po mama nanga za na ngola mama o ya bokolinga en vrai sens mama nanga kufa po so na bi mama nanga za vie ibelo ba dinga ba bakina ko sabiso dinga ko sa te pe bele ko mara ko sa le kana be mission nga mère Daya na âge 4 ans mais maman a beaucoup linga Jackie Chabu azana ngolangi donc maman na baleki nanga bazana biye bango to bazali ba Christina ba ki artiste leki nanga moi joueur azali abet na kabouche-toi biye Pamphile grand job donc il n'a pas présent des kabouche-toi ba ça les toi ya ta kabouche-toi alors na po peta na grand job vite aller là qui autant d'équipe ba chango wana Pierre aleki nanga na Adam tu bachango bakuta matete bachango petana beta bakuta na l'équipe wa putu wana grand job donc comme mère abelaki ils ont compté pour na yango moni ke na sali retirada à partir ya kashona bango bachaki nga ba refoule nga te ngani na sengi na rovanda netana te ba vansanga na kashona problème a document na bima na Congo yona ye na nga Congo et puis ndena yebu no se place ko zonga ngolati na tikali na Congo libela pesa no ba masa no ba na ngola mote avant to chite na moni penda Weston na chifundu papa social na nenga congolaise mo monzo Clovis qui nenga le crème des barons kaski tonete moto pamba na moni penda ya Koliville Alex Fumusi ya Willy Musheni so azongi ngola donc Thierry Moza Sarkozy Blanchard Mbumba Aigle nazana bato belé Patrick Ngombi Tommy Mamicho Papi général donc Papi Jembo Salo Amelia Dembo tozali na ye ba petit nanga ba Gilo Molisho donc nangola ba basé belé misusu bena ba kombe échappé Karine Dimbu grande mère Azawa Kandia la Jazawa ni la champagne azaki awa bato to balinganga naza pona bango ngapi naza pona bango na Maria Mebonza naza ine lobby. Ça va, merci mes chers internautes. Na bi question tikali ka moko ya otuna mobutu poto kita question yango ezali question nini mobutu okoti prison na makambo oyo ezali ya ekotaki purement politique obimi ndengo bima o se sent à l'aise peine moko teke o moi tonga moko boye betamaki moi eloko moko bi batiki na moi malformation rien vous en normal non omoni ba congolais bana domoko eza biloba loba bana foras congolais soit na $1000 à déformango et belé bobenga bo patron bana langa bana larti na vena ngola na mona betu kanga masomba stade mobimba betu kanga mafuta rabatu est-ce que na Zaire non na mona teke o bolimbisanga na tanga kombone Moïse Katumbi bolobaka na langa na boya kia na larti bolimbisanga Moïse Katumbi na larti baleke baza pona nga betu kanga makoleka Moïse Katumbi betu kanga masomba Rivaldo 1 million et 7 millions asomba ya pele 1 million a payer Poutou 1 million 500 a payer Meonge 4 millions tala ba transfert bobetara bilan est-ce que Moïse somba joueur à $100,000 ba les a somba eloni ne panza vita mbonga ya ndeko nanga Alvadongo petit frère nanga famille $2 millions vérité ye banate ngana avec bien parce que papa nanga mobutu ndekolo vita dans le domaine tout aux ali dans le gréco romain aux a
Ça va, merci. Ouais, mes chers internautes, comprenez que c'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. J'ai salué tous mes abonnés au Balandarabiso, Trésor Konga, pourquoi pas à Jonathan Luamba, Enoch Mbemba, Beni Mwamba, na Pesimbote, na ba fan nyonso au Balinga Kaye chante, où ils ont couleur d'origine, tout le monde a toujours une idéologie. Voici yo, magnifico, fantastico, esthético, chic man, ciao. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Dieu mon Père, tu es fidèle. Je sais que tu achèveras tes promesses. Tu me réserves une place dans ta gloire perpétuelle. Me préserve de toutes ténèbres tes mers. Je cours afin de remporter le prix. Comme Habakkuk, j'attends la prophétie. Je suis à mon tour, comme Habakkuk. J'attends que s'accomplisse ce qu'il a dit. Oh, Yahweh, Nanga, je suis à mon tour. Comme Habakkuk. Oh, ce qu'il a dit. J'ai la promesse de Dieu. Oh, 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 oh. Ah, Natali Bosuya Benina Nakolemba te nakotalela seyo. Nejipito nakolemba te nakobanga to apena umeli pene ya maya monana nakokota nakanana ngae yawe 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 seems ugly. Elikananga esa okotika ngaite. Oh
nakobanga te ngai nakobanga te nakomidungisa mate ema bina na esengo toka bouge kobanga eloko te oza na promese na nzambe Couleur d'origine TV. Ma lumière, c'est que ma maman c'est ma partout. Solingo za ba information sur ya bastar na bino. C'est bon mona bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ma polémique ezala raté. Information sur et puis source. Couleur d'origine TV. C'est que ça ma lumière. C'est que ça ma paysage. C'est que ça ma GDG. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya kotali. Chene na biswa sika couleur d'origine TV. Boya kotali. Yelelele. Couleur d'origine TV meme libiso ya sika wo. Basiba basiba. Babi ngamo na confirmer mon papa Guti notre madi sniper babi ge chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Couleur d'origine TV, il y a boss Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Na lela binofant. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Motema ya maman Fleuris. Na États-Unis. Tout s'abonne biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta joba ide, okomana te couleur d'origine za bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate mpo ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya ochela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge et arabo. Yakawana, on s'abonne. Au hôtel, est-ce qu'on va gag, il y a bien. Au hôtel, le théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bionté, avec les karaté, nyon c'est les kaka, ils ont bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Bana partout au monde, c'est-à-dire vous s'abonner, couleur d'origine, la chaîne Abino qui toko la mona. Bimisa va chaîne ma kokate couleur d'origine d'amour, c'est-à-dire ma gaga qui toko ne awa. Couleur d'origine, c'est-à-dire les missions qui toko ne awa. Couleur d'origine, c'est une ma belle mission culturelle ne awa. Mon boss, Crispin Lenga. Mon boss, Crispin Lenga. Bon s'abonner, tous s'abonner.
Sabonons tous ne awa. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wana te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Kofi Olomide au mona Jibe Pianate au raté mama Kichasa taka to butu ba tambola ka butu tairo to minuit mais Tokota kaka. Couleur d'origine TV. Il y a boss Crispin Lenga. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Nalela Binofan.